Suivez-nous sur YouTube et tapez la Solo Kimbong TV. Zambia metata kizenza ya isa mutama sumu ya utukila mtoto ya tuka mtoto ifutuka ya Zambia metata kizenza ya isa mutama sumu ya utukila mtoto ya tuka mtoto ifutuka ya Zambia metata kizenza ya isa mutama sumu ya utukila mtoto ya tuka mtoto ifutuka Zambia metata kinzenza ya isa mutama sumu ya utukila mtoto ya tuka mtoto ifutuka ngekwa kumfumwa kenda kenzabe umbomba kwa metata muya kweto nituibolele tata mwela mesiba Paroisse Lembacité, pupitre Ténon. À l'occasion de ta disparition physique, l'équipe d'honneur du Fliki, agissant au nom du président général Lydia Cré, Kamazo Aluye et Alpha, procède à la cérémonie de votre dernier hommage. Ainsi qu'il plaise à la Sainte Trinité de te ranger dans sa cour. Que ton âme repose en paix. Le commandant d'honneur délégué, Kiafuka Mayamona Mavos, coordonnateur provincial en charge de la décoration. Dernier hommage. 1, 2. Équipe porte-corps, à vous l'exercice. Marche. Azana biso liboso na biso yo ozali mopaya te pamba te yo nde mutokata mikolo ya biso bato awa na se ya ntango mikolo ya mwana na yo mosali na yo na kati na elanga na yo ekokaki pamba te nzela mosusu ezali te mpona kozonga mboka na yo bobele nzela ya liwa oko akobongisela esika mpona likolo mboka na yo akoka kosepela elongo na bayengebeni na yo tomitini maboko na yo otambusa biso na kimia programme nyonso etikali kino tokosilisa mululu oyo ezala na maboko na yo na kombo ya tata mwana pe tata mulimo santo amen. Alors merci biso panso telema Fliki a agrémenté biso so telemi pour la sortie à corps. Nous tous Papa Richard Tikou Paris. Tout les
communale.
Nous allons tout de suite accueillir à travers l'avancée du corbillard. Et pour cela, nous allons vous demander de bien vouloir vous tenir debout afin de saluer sa mémoire. Position. Go. Position fixe. Grand merci, veuillez vous asseoir. Ici pour paraphraser. Pourquoi je serai hors d'état de vie seulement parce que je suis de l'autre côté? Je suis moi et tu es toi. Quel que soit ce que nous étions l'un pour l'autre avant, nous les resterons toujours. Nous formerons en effet, comme on avait dit à l'entame des propos, 2 rangées ou 2 files. Et nous irons juste derrière le flûtiste. Nous allons tous accompagner Papa Oupokolo, Siko, Richard, dans la dignité, dans le respect, vers sa nouvelle et dernière demeure dans la province des Samaries, à la référence 530-2024. Notre rangée. Alors respectivement, allons-y, s'il vous plaît.
na mabe kusekwa na bulamu oyo ekonomi na nzoto ya mosuni kusekwa na nzoto ya molimo oyo ete nzoto ezali nzoto molimo mpe ezali molimo nayokaka mongongo ebimaka na likolo elobaki ete koma ete esengo na bakufi oyo kati ya nkolo oyo bakolongwa sasa hivi molimo aloba ete babima na misala na bango mikolanda bango elongo mpe ete etikali epimelo ya bato ya nzambe afandi na kati na kiti ya bokondi mpe mwana na mpate baoyo bawa pembe makila na mwana na mpate yango wana bazali na futulu tokotika molimo na ye na nzambe mozalisi na ye na mobiksi na elike ya solo ya boseku na bomoi ezali na mokolo na biso yesu kristu mokonzi na biso oyo akufa mpe asekwa aza na loboko ya mobali ya tata nzambe tobondela pesaki ye oyo olongoli longola koyimayima mpe kobanga kati na biso pesa biso makasi mpe elikya po ete toyika mpiko amen. Amen. Naturel.
Suivez-nous sur YouTube et tapez Solo Kimbong TV.